Bokoto, l'état est grave. L'état est grave, l'air est grave. L'air est grave. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave. Bolamuka. Vieza royinda la Montréal vie. C'est ça qui sous à la marche. Voilà, batu fi ana lekisi, fi wana. Bandeko, basa Canada bandoke. Bola bukae, bokoto. Lelo asike za ko beba. Ngai, Montréal est en feu. Montréal est à Rohinda, donc Montréal est indi. Bon, ça va pied, bon là. Ma fille à Canada. En tout cas, bon, excusez-moi vraiment là. Dans un passe dans mon thème. Dans un vraiment la passe dans mon thème. Donc, le moment où je suis en train de vous dire, on a refoulé mon frère. Mon frère a été refoulé aujourd'hui. Donc, Canada mobimba, mokimobimba, dans des ans, amnito, chipo Congolo, azana biso a ate na Canada. Chipo, azana kina minito. Baujana. Yo tantino, melanini, soki melindini, soki mela, soki je ne sais quoi là. Yo, mobile na ye asente yo, asundoli yo na zemi. Chipo aloko ti yo na zemi. Azio ba charge. Yebisangelo ni no zangi na ndaku. Frigo asika, congélateur asika, bilo nyoso asika et puis tout meublé 2019 s'il vous plaît. Sikoyo, yo siko bazelo mbanda, o pété ba plan. OK okangisa mobile, OK funda mobile na immigration. Vraiment, ata binomo bande kwa basi, vraiment. Yo soki ofunda mninga na immigration po ba refouler. Po yo zwanini. Bon ba frigo on est 20 ça Vraiment en tout cas, mille comment il a soki mamilini yebi wana mwasa shipo wana za na zemi wana shipa lokota ki na zemi. Azu en charge. Asel maram nyonso yo tantini yo ke funda chipo Congolo na immigration yo ke ko reverser chipo na immigration siko bazu siko ba refouler chipo yo zui nini osombi lupangu wapi epi nezana yo ke funda chipo asala ba cop asala boye pour bezate bilo nyonso ezana ndaku wana to ya récupérer ba frigo na biso, ba TV na biso, mbetu, biloko nyonso tozoya ko récupérer yango. Et puis, oboyi famille ya chipo, bazwa bilamba na ndaku ya chipo. Donc yo komi na okundilele. Donc pona yo peto mona pena chipo nda zana na bande côté, donc chipo pena donc veut fini quoi. Tanti, yo mosel boso bazela mbanda. Nga bazela nga mbanda na petaki ba plan. Bosele marche. Yo seconde parce que l'ombanda, aujourd'hui au fond de mobile d'immigration. Donc moment je vous parle mes amis, chipo ba refoulé na kisasa pona mwasi. Tanti, on m'a dit yo, lola ezelo, so qui li fait lola. Mais na manzambe s'il te plaît, na ebisiko vandara côté métro wana so wapi s'il te plaît. To pesa na rendez-vous, to ya ko récupérer biloko nyonso chipo akotisi na ndaku na yo. Donc ndenge yo fundi chipo asa muyibi asa mutaba kopo bo pole ba refouler ye. Donc mama mikitsako zo biloko nyonso oyo za ngona ndaku chali banda to ya kozwa ngo to pesa bana chipo. Taba ser mususu. Monsieur on a zemi kutu papa inconnu akimi yo. Chipa zui yo. Après so pe valer batu yo chipo te habi mana fi wana zemi. Tanti no mtema be. Mtema be. Makambosa le simbi yo te. Soki mileni ndoki. Bokota Montréal eza ko beba bandoki bakomi na moye.
bokota bibiso otunanga nino otunanga nini barefule po Kongolo la minute oyo shipo aza na avion soki aza na wapi nayebi te likola mwasi na ye wana lokotaki azemi wana. Donc je vous dis là naokita Montréal, l'air est très grave. Bokoto, l'air est très grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, si comment tu peux Minela, ceux qui minelani, ceux qui mililili, ceux qui miliki. Azara ex ya Julien boy. Fimo bobo moneka elongi na eloko elongi ba malabu na kasi ne ndoki. Bino pe ba mi bali ya Canada bozui. Bolinga kosokola liseke, na pas kosokola liseke te bosokoli. Siko Chipo n'est pas là. Chipo est parti. Mama Milenini zongisa biloko na biso. Zongisa bakiti, ba meuble nyonso tokota na ndaku wana. Zongisa. Wa mtea mabe makasi ozangi kindoki te. Bomoni yo, ça sûr et certain. Nzamba osunga Chipo ozonga, c'est un guerrier. Abundana, abundana tout le temps, abundana. Mais yo, s'il te plaît, remets-nous nos meubles. Remets vraiment nos meubles. S'il te plaît.